site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato balobaki mingi pona grâce Studio NC Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy Sofi toko Mama ya kotale la sexy Chingitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Erite Scrame ya komone la sexy Viena Masesa Magic Cleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale Badougu ya kotale Martin Kapika Précis Pro, la même magique La famille Mizi Nos cibles sponsors à Makate Unité d'élite Bomonye La sexy Yemoko Serge Kabamou Attaquez chérie Yari Élite Kongolenge Allez de moi la Mokatimile Kongole Mabosaka Allez de moi la Mokatimile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Lazo Boye Pleye Baba Mabata Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Dededede Bilenga Elengima Grâce Misi la sexy Elengima Merci fidèle internaute de l'émission Chéri Fred qui se passe sur la www.com. C'est à Gaillard, c'est-à-dire si tu es tout, mais il a déjà maille. Pour te le bac, il m'a belé, il m'a maille. David de Wembe, Aïba, Mambabanda et Koloba, pour n'aébi que Miki Liwana déjà comprenant que tout ce qu'il a dans la cité, Moro ya Gaillard, Congolais, grâce mise la sexe avec option électrique. Nabi qui est en Bolanda, biso souci de majeur, na biso zara. À chaque fois, tu peux savoir nos actualité moko. Il y a bien, ou est fiable. Il y a un moni les autres cette descente dans hôtel Oyo. Tu me connais solo là, ba musicien na bino. Ce n'est pas musicien Oyo, baza valable. Oyo basa la ramonsa, bon bien, na reflet de Munda. Mon a Bosco Munda. Papa na reflet de Munda. Jean-Claude Kafinga le financier de Mons. Nabi qui baro se pèlera déjà. Pourtant, je sais ma folle de Milan, l'a dit la fraise. Papa Thierry, fiche, Nerito Solo, la Ikaka. Nazo bien déjà artiste, Nabiso, Gigola, Moto Solanae, Gigola, Azoya, pour comprendre que Azamena évité, Angolais Zagi tombé, Marambo Zagi belé, Auto Solo là. Ah, Gigola. Ouais, mon frère, ouais, ça va. Gigola, bonne santé. Ouais, ça va, papa. Vraiment aujourd'hui on a tant on a beaucoup de gros solo là dans le monde entier déjà bâti des messages bâti tout bah mon concert à Atlantico bah plutôt solo là non. Ouais, d'abord on a remercié on a donné au boé tant boé vraiment surtout là on a tant bon fait pour ça pour na ko satisfaire toujours bah fan na biso pour nous banana pesi bah salutation na bah fan nous ba Hollande ngai partout dans le monde en Europe en Asie en Amérique en Afrique, donc en Océanie, tout ça. La PC bango tout ba salutation na bango tout ça. Donc guide digital à Zawana. Donc vous avez pour na bango. Guide digital déjà aux en Angola, c'est pour la quantième fois déjà où c'est présenté à AOP au Salaba spectacle. C'est pour la troisième fois. Na Luanda précisément, mais en Angola, en Angola quand même. Na Luanda c'est pour la troisième fois. Pour la troisième fois déjà. Guide digital, sobriquet on a digital. C'était comment aujourd'hui par rapport à un timbre vocaux on m'a ramené une ça qui va passer sur guide digital. Bon ngai vraiment na pour bananga comme on a Guy vraiment ça comme papa na maman ba botanga ngo et là Guy bana donc Guy mais ça que pour na ça que digital on a mutapesa ngo za ni kaboroni na faire rigola les bons patrons les padres à Uganda dans un bayoki timbre vocal nanga aye bah voilà et à partir de là tout va nous bien digital c'est ça. Yeah, digital déjà est-ce qu'il y a quelque qui quand même chaleureux ne beaucoup marqué Angola bah yambi ondeng bah yamba toute cette fois-ci ça qui vraiment avec option ndenge ba mimi kwakal ba Mirlen Michour ba sepela.
Ah, bon, cette fois-ci, la moins évolution Zali par rapport à tant que era Liboso. J'étais pas connu comme je suis connu aujourd'hui. Les gens peuvent sentir que non. Nakuti ba t-shirt nanga na Luanda, plus de 150 t-shirts. Nakuti ba donc nakuti ba fan bon c'est la ba réunion spécialement car pour un artiste la bon guide digital. Nakuti batu bazo zelango bazo zelangai na ya mboka. Donc na mon aéroport, je pense aux aguiwana. Au monde bapolo na ngela tamido ba salon kitoko tellement trop. Donc vraiment na remercier bango. Na senti vraiment que non artiste a évolué. Artiste a évolué. Voilà. Je sais que c'est non biloko oyo pena pona ambiance pona yebi ke miki livena bazo linga rapesi yo mongongo et ça la bango bien. Eza monotona bo kalvito na ngai si emesana. Amour le zalene mystère. Nganakanga mina minyololo ya sentiment. Benge na ngai kopi melanga yango te. Sayonga mono zéro chériaka to se faire souder. Benge na ngai Mimina kango di Paris 16e. Donc kitoko. Non, n'a pas ça qui au goût la musique ezaki par rapport il y a relation on a fait rigoler aux inspiré ou c'est juste vraiment quelque chose qui était vraiment qui est inné donc quoi. En fait goût la musique bah ça la musique est donc je pense que dans la vie il y a quatre choses dans la vie oyo mutu akoki ko sala ngo ye mokote les adons et rosala parolier. Deux à l'écrivain, avoir une belle voix au signal, mon condé, Nabosani. Comme il y a quatre choses dans la vie qui finissent toujours mal, être sorcier, servir les rois. En fait, voilà. Guide digital, essaye quand même de nous expliquer ce que tu viens de dire. Voilà. Le 4 là, est-ce que dans toutes ces qualités-là, vous aussi, vous avez quand même toutes ces qualités-là? Bien sûr, parce que Nazue lo mo boya bien panzambe parce que nzamba pesinga voix mo boy ozo côté la ngambongo lelo ba peki jonker ba yebi nzamba pesinga ye lo mo lelo likabo mo na batela ngo yango ba nga bazo mo ganpa mo les usa ganpa nga ba na bazo mo li parolia. Donc quant à moi on a ko négligent oté donc so na négligent ozo ko na négliger ba fan na ngai na négliger ba to ba linganga ba to ba compter sur nga na yemba pe lobi ba yo ka pe bien. Donc c'est ça quoi. Guide digital, le baby qui ça là on a bien temps dans mon arraché marginal dans mon arabe Joël 4 ça l'a censé ndenge ça la gara Peggy Jonker yepena a contrôler la côté ville voilà guide digital lelo musique par rapport à ndenge yozo expliqué est-ce qu'il y a quand même une évolution sur la musique congolaise partout dans le monde? Ben bien sûr, pourquoi pas. On a plus musique et l'équilibre pour un ranking, tout ça. Tout le monde a polémique, tout le monde a concurrence loyale et comme jalousie. Plus bol, il y a plus de jeunes qui évoluent. Donc, on a un patron, le roi faire rigoler, il a chance. Après, ce chance, mon boy, il évolue, il a chance, mon boy, inexplicable. Dans la personne chance, mais il y a une chance, ils sont parmi les yo à chaque fois orchestre yo orchestre ngai na fundo pe faire na sala boy baninga baolonga ba kombo na orchestre monter ça bien. Je pense que ma question là va tuninga déjà trop parce que moi comme je suis là na évité donc na évité ouais ko lo bandingo wana italien mais ba fan nanga ba ebike non eza bongote en orchestre ba sepela nanga na musala o ngana sela bango ba sepela nanga je pense que on mélange pas le travail et la famille. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes du gigola. Et l'homme, c'est bon. Après tout, c'est-à-dire que Nzembo est Zaroya. Pour ça, pour ça, le rapport David de Ouembe. À Rolanda Masolo, oh, il est dans la salle à image. À Segara, Gigola. Mawana ngezoko kate kole mwa na motema nangai. Pona zoko kate kobungiseli na yo. Ko peut espérer que si firna bolingo zoke salaki moke dans l'amour na yo li passa bambongo ko posete pour être vrai
ngana mesana nangana miliki talalelo na komolalela tia sinda professionnel ngai chantero ya Congo ko sepelisa peki jonker nazoteka nini na wenze oya bolingo aba demande ça devele souci sponsorisé mais c'est rempli de larmes na comme au filet le na ba papier mouchoir c'est ça Gigola et puis que bato musungana et puis que la chanter à studio poto ba makambo lo mama tout na ndi makate que yo za na agressivité à chant. Oh jusqu'au temps où le balanga qui était petit chanteur tout professionnel pour ça fait 5 ans à Beta Zénith de Paris. Donc j'en ai rien à prouver aux gens. Et le on a salande ba mon on a évolué bien, c'est tout. Chérie papa fiche mon que question est au CPL. L'a dit la fraise. Tout ça qui n'a pas concert art. Na mon Atlantique communication on a public. Et c'est passé un ndengeni ça que pour Atlantico atatu beti na Signé Afrique. Signé Afrique atatu beti na King atatu beti partout. Na chaque concert na sala impact. Donc na kangi na bateli matoi na ngana makele la bangonga. Moi je fais que mon travail. Moi je bosse. Je fais que mon boulot. Donc les aboyés ba fan na ngai tout na peut sabino lo mo na peut sabino lelo. Soko moni mutazo critiquer qui digital. Zoé Mougani, c'est pas bien. Et ça parce que celui qui me critique fait ma publicité. Tous les grands bah critiquent Abanga. Et là c'est un grand. Bah Peki Jonker bazana bamboko ba yebi que non nasa grand. Guide digital. Il fait une question qui est betu par rapport à Bao. Différence yena. Différence yena. Guide digital déjà album mais ça s'annoncer. Bati yopé. Parmi ba ou ba opé ça va nzembo faut ba o ba routier ba nzembo na disque. Déjà qu'est-ce que ça te fait selon toi? Est-ce que c'est vraiment au moment opportun? Bien sûr, je dirais même c'est plus même les moments opportuns parce que on dirait biso normalement fait au ba nzembo mon album na boîte noire. Bon président monaki ndenge mramé banda okende. Il y a un capitaine en tambusa masuwa. Donc, présentement, non, c'était pas le moment opportun. Mais maintenant, l'album, on a mis dans Rengenkyo. Donc, on a mis un titre dans Kati. Donc, nous avons un prêtre bien. Bateau bien, bateau bazana masula bien, bateau bana balar, bazana mamba bien. Donc, on a pour ça pena que non a yembele nzembo kitoko. Akobe ngana 00243 99 27 15 491 00243 99 27 15 491. On a un numéro. On a numéro nangai. Oh benga to soli maman li solan c'est nzembo déjà au nobelani nature bolingo tout oye manini vraiment parce que d'ailleurs les musiciens congolais apparemment tout ce qui a besoin de texte moko bolingo kaka. Ah bon, naebite bon bolingo za tant nzamba sala mokili za bolingo ti. Bolingo za il y a sur tous les plans. Donc bolingo za sur tous les plans. En matière d'amour paternel, amour maternel, amour d'amitié, tout et ça amour. Donc bolingo za englobé tout. Nzamba mo alinga biso trop quoi. Donc je pense pas qu'il y en a aucune ligne mon boité. Parce que si on a 12 à 20 chansons, par exemple, on a Batamakolo, on a Tamsuba chauffeur. Mais, on a tout ça, tout ça bon. On a extrait déjà parce que on a pour ça vraiment. Bon, extrait, extrait, studio, vraiment, il a couleur quand on comprend que couleur, ba rose miel na lèvre non secret leki yanga lela yo voilà faut comprendre l'ambiance vraiment ba rose miel na lèvre non secret leki yanga krakayo est-ce que ba la peli ngai ndai est-ce que ba chemundelu na vinanga surtout kota bolingo motote aya na bolingo nanga motote aya moto nakanaki
natonga le mausoleo yenda komio décidé a déployer na bolingo moto sans me signaler problème a bolingo na ngai ezangeli moto mama ye ba sombi nzembo to fo mutu fa ya déjà kumbe komba ye na lopango akamati ya soso atiki ya libata na biso nzembo yo na ebisio donc album ezoya na betaka bakukao mais turo na ebisio izabi nake eloga vie dio anotombola likolbe pas arbitre kanga milibo vraiment na ebite bena d'ailleurs banzembo d'ailleurs ba sombi on tondé te mais normalement soki mutu apesi mbongo na ye na ozala fond na lo ba main et ça na ba vie bazo proposer les soleils encore mais on n'en disconvient pas ba cœur ezana kati na na deux titres o amoni que non des titres yo Guy ata yo moko baninga bazali bakabula lipa parce que pour nani na remaka sono ça na ba journaliste émission bo ça na émission net qui na ndeke net qui na ndingi ezandeni tout ça o sepelité so nga vi na ngezandeni uza baninga bakabula lipa malema mwa moko tozolia sa nzungu moko sa ni moko pas faire école to to na ndenge moko ti ngai naza suivi c'était so muninga sali loko na ye asali yayi ngana otala kaka par na ngai awulu tamso azui 3 vibration tamso azui 4 manka azui tamso azui 5 ninga balongwa ba tsu ko to bataba nzembo te ti bake balongwa nga ça ba du test te bato balongwa ka ezang na yebi makamwana te donc à la prochaine fois muta suka na scène émission to na mamwana zayo à la prochaine fois je vais sur tout na émission donc on 4 na émission vraiment na évité Guy déjà toujours kabwana yo un dernier message na bato tout ba Hollanda et ça la moi message nangeza ke non na linga ba fan na trop ba médisant donc na pesi bino ba courage bo continuer au critiquer nga bo continuer au lobanga bo sela nga promotion donc succès et à d'une manière ou d'une autre mais n'est pas ba prêtre bato bana mikili bato ba mona alarme na bango bato bazaka na mo loko na bango ba chéri ya bien bato bazana ba Canada bato bazana ba Hollande bato bazana ba Belgique ba prêtre bazana Angola donc qui digital yé moto abetaka ba vocal et raté de pas banda pas faire gola ni kaboloni na moto ya mbole padre mon patron siko turu na titre mobimba parce que obi ke nzembo ndeza boye ba yeba ngona vocal obi voilà donc ba mekano ma nzembo na vocal donc ngana beti déjà donc na album depuis près abandi to bandi orchestre ti lelo na kozana ba 15 vocal déjà na kata ya orchestre tout ce qui na yembi on ndule na kolo baboué na moto azaki absenté yo zaki présent ozomona ba faire dimanche sous lobby caméra ça le to samedi dimanche lobby za concert na promettre aux alawana omona ba faire poto ngana zolo ba ke makamboza ya kuinda nazo beta eza smackdown donc nazana titre nazo beta deux fois teza smackdown o azana posa tout ça la promotion nzembo na biso tout ça na titre faut lobela yango faut ça la promotion ya nzembo bato bayeba ke déjà ba source d'inspiration yo bano konenga ngo yo ki abenda yepe voilà donc mutu azana sali na ye tozolia nzungu moto to na nenge mokote prêtre o azana posa ki digital sola e bayemba nzembo kitoko ba vena lo waba odilo mampuya donc obenga na 099 27 00243 99 27 15 491 voilà merci. Pour la dédicace, na obo sanate bato bayambinga tout na Luanda base solide et kiri à base solide ya parité mais ya Luanda ya guide digital et kiri base solide le playboy de Kimbango na bo sanité basate ba 150 na Luanda ah na bo sanité Hervé na Herveline bali fantolanga na linga bana nga bana linga bango trop ba hôtel France Bazar ba yota la concert je pense que aux ans na bango chambre moni bango na bo sanité Fortuné Massamba na Paris yo simbaka côté wana ba masananga bazana Texas Rwanda yo yebi molisho Rwanda molisho yebi donc ba petit ba Brazil de loela wana ba petit to ba rêve auto mona na ba rêve auto rival auto tanga na ba prospective kangisa ba petit wana yo yebi système ndenge zalaka po bazalaka ba koto po to perdre logo te na bo sanité na Hollande papi Masita na bo sanité papi Dimbata na bosanité ba staff nanga o bazana kati ya Belgique na bosanité ya Edongo Zamba na bosanité Joëla Yambi do yepi na za koto merci vraiment Guy Digital wana toti vraiment
C'en est fini pour aujourd'hui votre émission, cher Fred. Naneng invité sagesse, tu as toujours contrôle na bango. Toujours ça la garde, vous aura toujours exclusivité. Il y a ma solo tout art na loin na cher Fred. Congo lengi. Grâce Mezi la sexy David de Wembe. Héros na mona baladi la fraise. Papa Thierry, papa Fish. Na sepela Myrlène Mituri, Mimi Kwakala na ngai. 1 minute de silence pour moi. Na vous êtes bijoux Wakala. Pour tous les côtés na loin. 1 minute de silence pour mon vieux le garage de Milan. Héros na mikiti sarapo na ebige. Osara ndete oyo kana. Makola liboso yo lekaki na balabala na biso. Nenie foleli etamboli yango joli nzingula. Nakokaki te mpe na frotaki maboko na nga na miso. Mpo natala vraimen soki na nango azalaki koleka. Ouais, ciao, ciao.